Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbong TV. Vunda vanafulu kondo kwa nikuka mpingi kubaman lu sutubuka nkindu lukandama ngi mukunda lukunda tsinu mpingi ya ntutu kwa tata lwengisi lukulula moko ba tata iba mama jambo tegeto awe tukolele betompe toletezi o kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo dolandi matei na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti kote ya biso bilei na biso ya bongo bapesi biso yango tikobatela biso moi mobimba pe baprogramme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela mama auti kote ya biso atangili biso na mibeko oyo ya Moïse pe mibeko ya lingomba pe ake kotanga mukandane atangi esika wana aye koloba ete bozongi ya mbala mibale ya nkolo Yesu na nzoto nani babodi ya lungana eza ndengana po ye ya mbala yambo asopaki makila na ye po ete akoka kosokola biso nyonso na masumu oyo tokosalaka mbala mibale ye pe kolo Yesu papa dia lungana aye pona kosokola biso kasi pona kosambisa biso oyo balongi de basepeli na ye elongo eza boye te oyo balongi te akokabola yango benga papa de alunga na ye kolo mibeko akolimisaka kasi akolimbisa na ye ozala kaka sembo na miso ya tata nzambe kozala sembo donc koloba verité soko osali mabe ndima
ke osali mabe tango ndimi okosala nini osengi kaka bolimisi limisa yango bamfambanda tango nyonso abanda koloba ete yo mondimi na tango kwei na lisumu ndima lisumu na yo osali etumbu na yo sima ozongi na bosembo nyonso eza boye te taka osenge papa mfuma mbanza papa lialungana nde yango wana kozala sembo na miso ya tata nzambe yo moto obengami mondimi osali mbeba na kondima na yo nyonso na sa motema oyebike osali mbeba kasi na kondima na ye nabebisi omona ake epai ya paster ake kotubela atubeli bala moko andimile mpe kosala etumbu po soko osengi bolimisi osali etumbu te wana na miso papa lialungana omonani kaka pamba donc mbotama na ye azoya mpona kosambisa biso mpe tozala sembo liboso na ye ngiza ya nzole kata kwiza mfumu wetu Yesu Kristo mnanitwa papa lialungana mkuza kutufundisa antoto mbangi kuzuliwa nani mbangi awa na mokili batemwe bazali po baza na makambo na bango ya baza na makambo na bango ya mabe musala na bango kobebisa kondima ya bato oyo bandimi na solo bazali to bazali te ebele ayo bakosi yo basali yango likambo mosusu te kaka oye komizongisa na se ya makolo tata molimo santo oyebi eke bakosaki yo oyebi eke bakongo matadi baye mpona kosala biso recensement na communiqué oyo botongi Yerusalemi toyoki communiqué na ndako ya Nzambe bato ya leta to ba chef de secteur ya ntimanti na ngoma matadi baye mpona kosala biso recensement na communiqué ya de la ville bakobandela pa ya nani pa ya ye moko tata molimo mosantu ye pe fo azala recensé sima baye pa na biso sima nde toke na bandimi nyonso donc ezali baza ko welela kaka nde biso bizaleli ya kofanda na kati na Yerusalemi yango baza kobongisela biso baza kowelela kaka nde biso ezali te peut-être motungisi eza motungisi te totosa manso baza kosenga biso surtout bikateli tobosana te na esika wana toyebi ete tongo nyonso tokozalaka na ntintsani batata na bamama mpona bosombi mazuti tokozwaka 15 minutes po te tokota na misala kolona kobokola ngonga nde yango oyo elanga si ekoti tozomona aspect nango ndenge aza kopesa on dirait mvula on dirait elanga mopepe ya boye nde makasi mpona kosala eza boye te okotokanuki te okosala mpenza makasi yango tomipesa na manso wana tosilisi boye otongo lelo onkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Mukunda ntinu lukulula moko.
matundu mingi na bokebi na bino baso